Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika kande tolobaka na bino toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas, bandeko nanga soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle. Kande tokendaka nango tokosenga na yo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, ezalaka toujours et encore devoir na biso. Oyo tokoboya te, oyo pe tokowanga na te, kande na yebisaka bino tolukaka toujours, tokendaka toujours na mozundo ya kozwela bino ba matière. Pourquoi? Parce que toyebike ezali devoir na biso. Voilà. Lelo toye bandeko nanga na makambo ya Inosbi na Rebo ke pasa. Ebele deja bato bazo mituna eza nini bato oyo bakaboni ya solo eza nini matakita eza nini bandeko nanga ezaka ya koinda ezaka ya kobeba ezaka ya pasi pe mawa kande na yebisaka bino na Congo na biso eza pays moko tolalaka tolamuki na ba dossier tolalaka tolamuki na ba situation na Congo na biso tolalaka tolamuki na ba circonstance ya kosakana te ata soki Congo bolobi ke non lelo penza toboyi na biso mosusu na vandaka boyi na lobi lelo penza matière eza te olamuki kana tongo ti tokoma 11h omonaka ba matière ata 8 mobimba ekoti zalaka na makasi nde ya kosala émission soki oza na makasi wana osali mais soki oza na makasi te moyen osala yango eza te yango nde likambo problème pe situation. Voilà. Inosbi na Rebo ebela bato biso nyonso toyebi ke bazalaki bongo mwasi na mobali ti bakoma na niveau babota kande boyebi mwasi soki andimi kobota cela veut dire que andimeli mobali pe alingi mobali parce que ebele ya basi ako préféré na ye alongola zemi tomona ebele ya basi basala bongo eza na basi mosusu okutu na kokufa bakufa eza pona soni te parce que ebele ya basi mosusu bagarda zemi baboya kolongola pona nini balinga na bango mobali wana ti bomona Rebo andima kobota andima kokumba zemi ti akende obota cela veut dire que azalaki na bolingo ya makasi na considération ya makasi concernant Inosbi. Toyaki komona depuis 2023 déjà bamakambo ma matata ebandaki ezalaki kaka bomona bovandi boye bomona ka Rebo ake alongoli ba photo nyonso ya ye na Inosbi soit ba photo nyonso ya Inosbi bino boko bando mona soki Inosbi aza na concert to abimisi album asika omona Rebo abandaki kotia yango na ba page na ye mais jour mosusu toyaki kovanda ka boye toyaki komona Rebo akendaki penza kolongola tout esalaki déjà mwa makelele sur les réseaux sociaux ebele ya bato mituna déjà bakomaki kotuna bato bazaka baza ensemble te tina ndenge tokomaki na 2024 ezalaki ka matata matin midi soir jusqu'à ce que bamakambo yaki kobima ke non Rebo azalaki mwasi ya feregola Rebo abima na feregola donc bamakambo ezalaki ka ebele finalement toye kokota na 2025 toye komona bandeko nanga makambo ya kokabwana ya Rebo na Inosbi eyaki koya somo likolo nango na ba lettre ekomi koya ke non ndenge eza boye Inosbi alingi azwa mwana na maboko ya Rebo ye moko abokola mwana bomonaki bino moko matata edikuka boye toya komona Inosbi ayaki kobimisa nzembo ayembeli Rebo nzembo moko bandeko nanga ya kolakisaka keno awa bolingo eza te selon Inosbi na nzembo na ye kandenge alobaki love ya réseaux sociaux selon lui alobi ke apesa Rebo bolingo solo mais na retour Rebo abandaki nde koutiliser ye atikala kopesa ye bolingo solo te tomona pe Gaz Mawete de son côté pe ayaki ko répondre
Inosbi. Donc moto na moto ezopela kaka. Et du coup, toye komona ndeko na biso na kombo ya Karine Mokonzi akotaki na interview na ye ayaki kolobaki non ye mutu abandaki kopesa rebo mibali tina rebo ndenge azaki na relation amoureuse na Inosbi ye abandaki kopesa mibali wana kutu babando pesa Karine bambongo selon elle. Alors toye kovanda kaboye toye komona ndeko na biso moko ya mwasi pe de son côté aye kosilikela makambo wana lobi non trop c'est trop tokoki kolinga te ke no baya kobebisa réputation ya songolo pakata te babilo mosusu photo boyaka. C'est ainsi que de son côté yepe ayaki kosala ba révélation ya somo la famille makambo ezali avant na ya kokota kosala mwa analyse ka ndenge ezalaka natiela bino nanu ba audio yango boyo kaba makambo ba vérité oyo yutu kobima bandeko nanga ya somo. S'il vous plaît botielanga ba j'aime bo commentelenga bo partagelenga vidéo bino moko boyebi boyebi ka ndenge tambolaka. Donc ko partager vidéo yango epesaka mwa poids vidéo ekomi ko tambola soki bo partagelenga vidéo te wana bozo bomanga ezalaka bongo botielanga ba commentaire ba j'aime na bino ezanga te na vidéo ekosala malamu et encore malamu tolanda nanu et puis tokozonga sima. Donc balobi ke rebo aza na ndako ya libala mais na kati ya ndako ya libala yena Inosbi mobali azotindela ye mbongo ba connaissance musa mibali bazopesa ye mbongo et puis azopesa moto a présenter ke bato wana Innocent ayela biso photo ya fête ya dot Karine yela biso photo ya fête et c'est Karine yo kopesa na rebo leçon tant oyo rebo asali na libala aboti ta o asali yo kokko sala motin yo babala ki yo soi-disant et vi ki kuli abala yo tant oyo rebo asali na libala Innocent futi yo combien ya boni yo kwa ma 200 kaka po Innocent mutatindi yo kati ki Belgique yo Paris yo sala émission na fauteuil noir si ko fauteuil noir wa lokwa na lokango mutu mota ko leka no lo balikamba bien yo so bote na 14 ans singa obota Deborah yaya na yo wana babenga ke soki Junior Mokonzi c'est pas comme yaya na mobali wana papa na Deborah na aja yana yo nga yebi papa Deborah rebo wana papa na rebo aleki ali parti li parti à théâtre rebo zo pembe ya famille ya maman na tata na ye papa na li pa ba de ko li parti na nini na lopori wana gambela wana li parti ba pembe pena papa na rebo sko leki ali ne ko li parti propre. OK Yo yebi Deborah yo yebi rebo mana matala na rebo ayeba faire avant kuta comme moi c'est innocent pas no kuta boye non donc bosanga elo ko sala na tuni onano est-ce que yo ko yena des noms de donneurs de leçons na mama libala est-ce que toi tu as su garder ton couple en harmonie? Elle n'est pas mieux placée. Elle n'est pas mieux placée. Moutaya finga mobile tira nie na borset mutateka bilama mobile vente aux enchères en ligne mutu mobile aya lobi na yeki kana coucher na memi préservatif moko pona la na futinga 2000 euros. Est-ce que moi si ya bongo ko pesa leçon na moi si oya boti afandi rebo na Innocent ba sala ta combien 5 ans 10 ans yo tagi zengi oyo malekana alekana moi si moko alekana yo lelo komi ndeko ya Innocent oh na comprendre rebo gezma wete aye na zuwa ya gez eza kutu Innocent ke zuwa ya gez oui na comprendre Karine azosalela rebo zuwa ya gezma wete na comprendre na comprendre kitema Molina oyeti kosalela rebo zuwa ya gez mawete lokolo bakomi kopose rebo na gez Molina sonye. Donc balobi ke rebo aza na ndako ya libala mais na kati ya ndako ya libala yena Inosbi mobali azotindela ye mbongo ba connaissance musa mibali bazopesa ye mbongo et puis azopesa moto a présenter ke bato wana Innocent ayela biso photo ya fête ya dot Karine yela biso photo ya fête et c'est Karine yo kopesa na rebo leçon tant oyo rebo asali na libala aboti ta o asali yo kokko sala motin yo babala ki yo soi-disant
evi kikuli ya bala yo tant oyo rebo asali na libala innocent futi yo combien ya boni yo kwama 200 kaka po innocent mutatindi yo kati ki Belgique yo Paris yo sala émission na fauteuil noir si ko fauteuil noir wana kwa na lokango mutu mota ko leka na lo balikamba bien yo so bote na 14 ans singa obota Deborah yaya na yo wana babenga ke soki junior mokondi c'est pas comme yaya na mobali wana papa na Deborah na aja yana na yo nga yebi papa Deborah rebo wana papa na rebo aleki ali parti li parti à théâtre rebo azo pembe ya famille ya mama na te tata na ye papa na li pa ba de ko li parti na nini na lopori wana gambela wana li parti ba pembe pena papa na rebo sko leki ko li parti propre. OK Yo yebi Deborah yo yebi rebo mana matala na rebo ayeba faire avant kuta koma mwasa innocent po no kuta boye no donc bosanga elo ko sala na tuni yo nanu est-ce que yo ko yena des noms de donneurs de leçons na mama libala est-ce que toi tu as su garder ton couple en harmonie? Elle n'est pas mieux placée. Elle n'est pas mieux placée. Moutaya fingo mobile tira nye na borset mutateka bilama mobile vente aux enchères en ligne. Mutu mobali aya lobi na yaki ka na coucher na memi préservatif moko pona la na futinga 2000 euros. Est-ce que moi si ya bon ko pesa leçon na moi si o ya boti afandi rebona innocent ça da ko va 5 ans va 10 ans. Yo tagi zengyo yo. Tagi zengyo malekana. Alekana moi si moko alekana. Yo le commune de quoi innocent. Oh na comprendre rebo gez mawete aye na zuwa ya gez eza kutu innocent ke zuwa ya gez oui na comprendre Karina zo salela rebo zuwa ya gez mawete na comprendre na comprendre kite Molina oyeti ko sala rebo zuwa ya gez mawete lokolo bakomi ko poster rebo na gez Molina sonye donc balobi ke rebo azana ndako libala mais na kata ndako libala yena innocent bi mobali azo tindela embongo ba connaissance nous sommes bazo pesa embongo et puis azo pesa moto a présenter ke bato na innocent ayela biso photo ya fête ya dots Karine yela biso photo ya fête c'est Karine ko pesa na rebo leçon tant oyo rebo asali na libala aboti ta o asali ko ko sala motin yo babala ki yo soi-disant evi kikuli ya bala yo tant oyo rebo asali na libala innocent futi yo combien ya boni yo kwama 200 kaka po innocent mutatindi yo kati ki Belgique yo Paris yo sala émission na fauteuil noir si ko fauteuil noir wana lokwa na lokango mutu mota ko leka na lo balikamba bien yo so bote na 14 ans singa obota Deborah yaya na yo wana babenga ke soki junior mokondi c'est pas comme yaya na mobali wana papa na Deborah na aja yana na yo nga yebi papa Deborah rebo wana papa na rebo aleki ali parti li parti à théâtre rebo azo pembe ya famille ya mama na te tata na ye papa na li pa ba de ko li parti na nini na lopori wana gambela wana li parti ba pembe pena papa na rebo sko leki ko li parti propre. OK yo yebi Deborah yo yebi rebo mana matala na rebo ayeba faire avant kuta koma mwasa innocent po no kuta boye no donc bosanga elo ko sala na tuni yo nanu est-ce que yo ko yena des noms de donneurs de leçons na mama libala est-ce que toi tu as su garder ton couple en harmonie? Elle n'est pas mieux placée. Elle n'est pas mieux placée. Moutaya fingo mobile tira nye na borset mutateka bilama mobile vente aux enchères en ligne. Mutu mobali aya lobi na yaki ka na coucher na memi préservatif moko pona la na futinga 2000 euros. Est-ce que moi si ya bon ko pesa leçon na moi si o ya boti afandi rebona innocent ça da ko va 5 ans va 10 ans. Yo tagi zengyo malekana alekana moi si moko alekana yo le commune de quoi innocent. Oh
Ah, na comprendre. Rebo, gez mawete. Aye na zuwa ya gez, eza kutu innocente. Zuwa ya gez. Oui, na comprendre. Karina zosalela rebo zuwa ya gez mawete. Zuwa ya gez mawete, na comprendre. Na comprendre kitema. Molina oyeti kosalela rebo zuwa ya gez mawete lokola bakomi kopose rebo na gez Molina sonye. Voilà, de retour, na bandi ebela batu touti kolanda awa, touti koyoka awa, ma propos ya ndeko na biso na kombo ya Manike de John. Manike de John de son côté aye ko briser silence, Manike de John de son côté aye ko loba. Kande boyebi bato ya réseaux sociaux makambo nyonso biso pe tolingaka toujours koya kosala analyse, tolingaka toujours kolinga koya kobakisa oyo biso toyebi ezalaka mwa bongo. Alors, na dossier oyo ya Rebo na Inosbi eloko premièrement na koki koloba eza que baza ba star bango nyonso mibale. Star nyonso alingaka toujours kotombwama. Surtout soki alingi sala eloko. Normalement star nyonso alingaka pe azalaka toujours na posa asala mwa eloko moko e attirer mokili mobimba. Soki botali bien nzembo ya Inosbi ya love ya réseaux sociaux, nzembo oyo. Est-ce que vous pensez que ezaka na ba problème oyo bandi yango ayeko bimisa nzembo oyo? Je ne pense pas. Parce que eza nzembo na ye déjà a composa kala. Mais quand bazaki na moi besoin de visibilité, ba eko créer ka moi buzz moko boye oyo ko attirer. Parce que soki bolandeli bien ba dossier ya Rebo oyo abando longola ba photo ya Inosbi, abando longola ba publicité, abando salela Inosbi, soki bozongi penza boya ko comprendre que abando salango mingi soki ye alingi abimisa nzembo to soit Inosbi alingi abimisa nzembo yango babando sala bongo. Alors batu oyo déjà bazana moi visibilité na bango, bazana moi ba fan na bango, c'est tout à fait normal. Ba jouaka surtout na intelligence ya batu. Bayebi ke soki to créer moi base moko songolo pakata eko sala ke non nzembo na biso eko talima. Mais soki to ko fongola to ko bimisaka nzembo sa matata tasi ya makelele te, nzembo ko tambola te. Na makambo mosusu euti kokomela Rebo, si réellement Rebo na Inosbi eza kokabwana ya solo parce que toza kakawa. Soki eza kokabwana ya solo penza eko continue. Mais soki eza kaka pona babesi na bango. Eloko kanga na opesa conseil pas seulement na Rebo mais na bandeko nyonso ya basi o balandaka mama Inès NM officiel eza ke mwasi se respecter. Mi pesa respect penza ya makasi. Mi pesa penza o balobaka respect ya makasi. Mobali nyonso respectaka mwasi o abala. Mais soki ezaka mwasi ya zemi, ezalaka toujours pasi pe mawa. Ezalaka toujours pasi pe mawa. Lelo tokomi komona basi mosusu likolo kaka nona kende poto. Ba peseli ye kaka predot ya pamba. Predot ka otolobaka predot. Mbala moko akene na libala. Tango kovanda kuna ekomi koindela ye nde ba vérité ekomi kobima keno mobali okuto tikala kobala ngate. Mobali oya bala ngate. Pourquoi? Parce que ekomi koindela ye. Yango eza vraiment important. Si réellement mobali abali yo, alingi yo, ata soki akosala 2 ans, kosala 3 ans pour afuta dot, malamu ozela mokolo akofutela yo dot po abala yo. Kozala pressé te que non parce que baninga nyonso babali nga kaka na predot ya pamba yango bomona ba mabala bongo ezomelaka te. Ba mabala bongo ekomaka ba mabala moko sombele pakata. Lelo oyo mona kaka mobala ke kobala o na ke kobala mwasi ya niveau nanga. O ya kala wana aza mwasi ya niveau nanga te na tikala pe kolinga ete. Yango jour wana na bando seka o mona bandeko na biso ya TikTok mosusu bakie ko poster ke esi ekomela yo muto tanga mwasi otanga licencié mobimba oke ko balana na mobali moko ayeba ta kokoma kombo na ite. Il fallait voir ba commentaire
Combien ya bato baloba nga naza na poto na ekobala na musendi moko boye mutu moko boye azata na manière te. Pourquoi? Parce que bozomi kanisela te. Vie eza kaka na poto te. Ata na Congo il y a ces personnes oh ba souffrir na poto bo mona ka ba vidéo. Combien ya ba congolais balala ka libanda. Mosusu koki kozala na yo oza na Congo zo vivre na yo très bien. Mais parce que oza na besoin ko kende pote oke kokutana na mobali moko boye azata ya niveau na yo te. Bokomi kuna ekomi matata na matata. Yango eza vraiment important bandeko nanga ba obo landa mama Ines NM officiel s'il vous plaît Tomi Batela mwana mwasi bazwaka zemi na loenge te. Zwa zemi ya mobali oya bala yo. À moins que ceux qui ont mon que âge est comme avancé aux autres mobile te yo moko se décider mais ils à la cas boza jeune fille à l'occasion de quoi pardon bad